Bonjour Nabino, bonsoir Nabino, partout bozui ngonga kolanda biso, bayenyonso bazwi libakwa kolanda biso, merci Nabino lisusu ndenge bozala ebele na baetando na bino, na batelevizio, na baposte téléviseur na bino, et na kolanda émission Oyo analyse sur avec Tonton Irano, boyebi Tonton Irano, ayaka wana toujours mpona communiquer, kosolola, partager na bino ba idée, kosolola, oyo eza important ya kosolola. En tout cas lelo, nakopesa bino lisusu merci makasi na ba conseil na bino o bozo tika ngai te bozo continuer toujours na ko motiver ngai na ba conseil ndenge toza lelo boye na koloba lisolo ya spectacle oyo ezali le 23 mai 2026 déjà toyebi yango biso nyonso oyo tozali bana ya ndako le 7 novembre oyo déjà samedi billetterie eza wana mpona moto nyonso akozala na possibilité ya kosomba billet na ye ya koreserve place na ye. En tout cas ekozala eloko moko ya esengo makasi parce que sila alobi aza kaka ya Kinshasa te, aza kaka ya Congo te, azali international, aza wana mpona kosepelisa bayi nyonso mboka. Boyebi bavisite na ye ezalaki mwa mingi na mikili ya poto, tokomaka kobenga ye kutu na nkombo ya Margela, na yaka na nkombo wana ya kolobaki aza Margela parce que azosala tour du monde. Ah, voilà, le tour du monde est foutu et comme il peut permettre que le spectacle salema, pourquoi pas tout le solo à Belgique, pourquoi pas tout le solo Allemagne, tout le solo à États-Unis, Canada et ça la bien parce que artiste à la frontière artiste à la limité artiste il faut satisfaire couche nyonso ndenge tolobaka pe na musique boyebi yango papa Wemba akenda kobeta même voir na Chine, papa Wemba beta na ba Chine tel que King Kester mené à beta partout, tel que Seigneur Taboulay à beta partout et kozala pe bien si la bisalu apesa biso sengwana esuka kaka na Paris te ezala partout pona oyo nyonso alingaka komona sila alingaka komona équipe costaud ya SB amona bango à live. Voilà des précisions encore une fois tolobi événement ezali na 2025 ité événement ezali à 2026 précisément le 23 mai biso pe ba oyo tolobelaka sila je suis parmi babotama na mois de mai tonton Irana zo fêté année na ye na 2026 wana oyo tokobakisa mbula moko le 24 mai le 23 mai toza déjà na kosepela donc nalobi soirée wana ekozala ya ngai parce que déjà ntongo yango tokotanisa ekozala pe anniversaire ya tonton Irano. Je suis né le 24, voilà, le 24 mai ekozala pe anniversaire ya tonton Irano. En tout cas biso nyonso tokocelebre yango ekozala esengo makasi. Merci lisusu na mama Elimbizi hymne national, mama na biso oyo apesaka ba conseil toyaka vraiment wana mingi na koremercier bango kozangisa te mama Zozo na Inde, la mère des opprimés, maman Justine Kitoko aux États-Unis, ma maman chérie, Nambosani te, maman Lissi à Bakouk, toujours na ba conseil, na yaka na ba maman oyo pamba te pour honorer bango to ko dédicacer bango na sentiment te, baza parmi bato balingaka te, Tonton Irano azala parmi bato ba kotanga na ba nzoba. Hein? Natangi komo moto te, mais tango ba ko ba lisolo ya malala ya mabe, ba soutiraka pe ya malamu. Je suis pas extra, je suis pas bien, mais nazo linga vraiment ngai vraiment na sala pe moi différence yango na ngai moko te na bokasi na bino ne bokosala ke na sala différence wana yango to pesa pe merci mingi na mama Afi Mayemba na ba conseil, mama Yvette Pemba et na moni pe lisusu mama Françoise na ba conseil na yo nazo lemba te koyoka mama Nikleta Bakouk, mama Chantal Bakouk, mama Mireille Bakouk, mama Belforine, la tigresse, na bosani yote, yawe yango yo mama Mira. En tout cas, boza ebele na kolanda émission ya lelo avec Tonton Irano. Tonton Irano aye na lisolo ya nani? Tonton Irano aye na lisolo ya Grâce Fita. Grâce Fita lo lembo. Voilà le nom. Pour excuser nga soki peut-être na massacre kombo ya ndeko, mais kombo oyo nazui kombo ba précision. Ezali Grâce Fita Lolembo oyo ezali kombo ya famille na kotiela bino mwa video moke
poto me ko partager na bino oyo na nemeli bino. Je crois la fois passée na yebsaka bino tonton Yohano aza moto ba initiative, aza moto ba conception oyo ezali ko solola masolo ya baptiste oyo ba pasaka na SB. Bandeko mingi bomonaka bayaka na 15 minutes avec l'artiste moko prester kitoko tozaki na souci na ye tolingaka ye na SB. Pourquoi pas te valoriser, pourquoi pas te lobela ye, to soutenir le long de Grâce Fita. Et surtout, pour votre information, de qu'on a vu sur Grâce Fita, to pese ba bon séjour au niveau ya Mikili ya Poto. En tout cas, maramongo yango to lukaki, marambo to lukaki eye, eloko to lukaki eye, même si la fongoli porte, pe a fongola déjà porte kala. Tout le monde a bana ya SB, pa kendaka Poto bazongaka. S'il faut citer les noms, tout le monde a Michou, tout le monde a Bambino, si je ne trompe pas, parce qu'il y a une vidéo, une photo, et mon anaki, Bambino pas à qui a mis qu'il y a photo. Il y a des artistes au sein du groupe SB, qu'il y a photo, et comme il faut. Et voilà aujourd'hui, et puis ça mérite grâce Fita, où il y a ces pays Sagibiso, la film Moko, tout ce qui est là qui dans Mingi. Impact inavouable saison 1 saison 2 en tout cas actrice na biso principale Yohana na Mikili ya Poto na éviter soki politique ezanini là c'est la maison wana ndeko dévoiler en tout cas Grâce Fita zala malamu kuna ba bon séjour na yo soki pe ko tomber ke écoute yo kuna na événement to kozala nango Dieu voulant soki pe za ke okokende pe ozongi c'est bien. Parce que les Alarangs ont déjà l'habitude, il y a SB, et c'est le quoi sikate, tout ce pays n'a pas makasi, tout boyi ba artiste oyo ba kanga ka évolution ba ninga ko épanouissement ba ninga te, bazana keto, ba linga avancement te, ba betaka kaka les solo na ye, yende la maman, yende soki nani, non, ce n'est pas ça, moko eko évoluer bongo te. Quand est-ce que tu redimisa ba produit mususu? Quand est-ce que nous allons parler aussi des nouvelles oyo tout de nouveau, il faut renforcer biso na Congo na niveau ya art. Il faut pas toujours te mettre les solo car papa Masasi, il faut pas toujours te mettre les solo toujours papa Masumu. Il faut pas toujours te mettre les solo kaka et ba maman na biso bi pendo bakenda, ba maman na biso bakenda Mikili ya Poto, ba maman na biso chaque opère son âme, il faut te mettre rapper les solo ba Cardozo, les solo ba ya ba Michou Mbembele, to mettre les solo pe lelo boy, mais to ko mona ba Grâce Fita, to ko mona ba Bambino. Pourquoi pas to mettre les solo pe ba wa? Eza esengo, yango na lobi, merci encore une fois à Sila Bisalou, oyo démontrer na batuke, SB ezali entreprise oyo ezali sans limite, ezali na frontière te, ezali international. Voilà na télé bino vidéo oyo muke poto yeba qui il s'agit de Grâce Fita comme actrice, il s'agit de qui Otozolo de la Lilo, to kayemo muke comme ça to commenter ensemble na bino. À suivre. Voilà, je me prénomme Grâce Fita. Fita Grâce Molembo. Je suis d'une famille très nombreuse. Mon père a eu beaucoup d'enfants, dont je suis la 8e. On est à 12. Je suis la 8e. Je suis une fille mère. J'ai un garçon de 15 ans qui s'appelle Winner Tumba. Et je suis du groupe Synarque. J'ai commencé le théâtre dans le groupe Synarque jusqu'à ce que j'ai évolué pendant plus de 10 ans. Et aujourd'hui, je suis dans le Njonding. Mais voici aujourd'hui chez SB Officiel TV. Mon premier film dans SB, c'était Croche des Vipères. Ah, si la Wissam. Ma mise inspiratrice, c'est comme ça que je l'appelle, mise inspiratrice, parce que si aujourd'hui, moi je fais les théâtres, c'est parce que je regardais si la télé, j'ai envié comment elle jouait, je me disais, peut-être qu'un jour, je vais jouer le Kwaï. Donc, peut-être que je vais jouer le Kwaï, parce qu'il y a une expérience, il y a une carrière, il y a ou Sali avant moi, mais bon, Dieu voulant, peut-être un jour, je vais atteindre son niveau, et parce qu'avec elle, non, laisse tomber. C'est une dame au grand cœur. Elle m'a accueilli
Donc, je m'y attendais pas, en fait. Avec tout ce que les gens disent, j'ai eu à fréquenter Sila, parce que Sila, je ne le connais pas, au Lelo na SB. Et place à l'émotion, on a découvert Sila Bissalou, et un film, il y a locataire, Kolo Lopango. Là où ajouaka mwasi ya papa Kofi, mais abandaki kobimana bailleur na ye, ou azaki vie de loin. Donc j'ai beaucoup aimé son jeu d'acteur. Olingo trompé nga na porte anda kwa na bandumba. Lokola bazana elanga batelenga bazozo ba marché te batuli yo ndem tongo sa bango. Yo ne sauver na bango. Ses attitudes, comment alataki rôle na yoana. En tout cas, na somba ba CD lelo CD za susu te na télécharger ba film wana na vite main na ngai pona za nango na kati ya machine na ngai pour pouvoir le regarder parce que ils a film et poussant ngai grâce à Sila et poussant ngai vraiment na ça théâtre et j'aime ça beaucoup. J'aimerais la voir encore na Koana. Moi je trouve que eloko wana eloko etire na ebité soki ezaki parce que nazaki tellement fan na ye que na bande komone plus spécial à ce temps là que aujourd'hui, mais j'aimerais que barole ya bongo ezunga lisusu ameka osala ngo susu po asepelisa nga susu et puis asepelisa bino bato oyo bolingaka ye bomesana na kotala. Voilà, merci beaucoup à Yves Kabengele, merci beaucoup à tous les Abakouk, merci beaucoup à tous les fanatiques des Clés Média Télévision. Je crois Bolandi Naboke Binyoso, moi vidéo to Bino pour la grâce Fita. Moko Oyo, ya Babombo, ya SB. Alors, je crois, Mingi Bagomitu na Toto Iranosa na ba précision, na makambo zolo biso, grâce à Zana Poto, grâce à Kei Poto, tout ça. Oui, na vérifié, na bengaki baye oyo bazaka elongo na ndeko grâce parmi ba collègues na ya musala ba confirmaki nga que grâce à Zana Nikili ya Poto. Si je me trompe pas, il faut qu'on à Paris ou Belgique, mais je crois il faut qu'on à la France. En tout cas, bon séjour dans ndeko mwasi, coup de chapeau à toi et aux soldats Tamakasi ya mboka na biso surtout na SB bombo moko oyo rappé humble, en tout cas il faut le dire. Grâce à Zara vraiment Kimia Makasi. Alors, Tolandi, grâce Nenga Lobi, elle est née dans une famille de beaucoup de personnes. Papa Naye, Abota Bango, Ebele, Azali 8e na kati ya famille, Azana Mona Naye Moko, ya mobali bébé winner, ou Torobenge les sous bébé te, Torobenge tonton, Torobenge, Yaya na biso ya winner donc azawana mona ya actrice na biso grâce Fita en tout cas aza responsable na ngambu na ye donc na mokili ya grâce aza responsable voilà na SB ba irresponsable bazaka te et grâce Fita abandi musala théâtre ne kaka boyebi ezaka na mwa ba parcours ebele mais mingi ye moko alobi na biso musala ya théâtre asali yango na groupe Sinac Oto pesi pembo temingi na présent Caleb tukebana na bana pe Sinac parce que tozaka bien na batu nyonso toto ekano n'est pas là pour créer des problèmes avec des gens et surtout boyebi monde où tozo vivre il faut toujours entretenir de bonnes relations avec tout le monde mutu nyonso aza important parce qu'on sait jamais dans la vie mutoko sunga lobby boyebi te donc je suis très bien na ba collègue nyonso ba artiste et comédien nyonso ya mboka na biso loba peut-être na ba divergence ndenge kota c'est normal mais na ba rancune en tout cas je n'ai pas de problème avec na ndeko moko songolo pakala voilà grâce Fita abandaka théâtre na ye au place penza ebele ba yebi ezali na groupe Sinac et lelo boye azana SB. Alors parmi les questions nazalaki komi tuna na kati na ngai pona koyeba eloko nini motiva grâce Fita peut-être ya kozala na SB ya kolinga sila mingi tout ça et voilà nous avons reçu des réponses à travers la vidéo qu'on appelle 15 minutes avec l'artiste au sein du groupe SB grâce à l'audience très bien. Sila Bisalou azali source inspiration na ye, Sila Bisalou azwa occasion kolanda ye na film ya Bayer akoma Kolo Lopango. Bayer
na kolo lupango, voilà. Bayer na kolo lupango, eza esika oyo grâce azwaka vraiment inspiration ya kotala sila bisalu mingi ya kolobake sœur oyo mama oyo azali grande sœur moko, il faut vraiment na copier ye na kojouer na copier ye na mosala na ye ya théâtre wana kutu nanu na bandi kosala théâtre te alobi yango bien wana kutu nanu na bandi kosala théâtre te parlant de grâce à son inspiration ya kosala théâtre à travers sila bisalu na film Bayer na kolo lopango. Je crois bandeko ebele balanda théâtre na CD boye bien au TV de loin sila bisalu et si je me trompe pas il y avait aussi Johnny Faye paix à son âme, il y avait aussi il y a beaucoup de gens Mama Kalunga voilà donc Bayer na kolo lopango film yango wana et oyo elekana ba époque wana voilà bato ebele balanda yango oyo peut-être baza na même lignée na ngai oyo baza connecté voilà na ngai bako comprendre que si la bisalo jouaka principal ezala film moko très kitoko et c'est par là grâce Fita aussi avait eu l'occasion ou peut-être la motivation ya koma actrice comédienne ya koluka pe groupe moko abana kosala théâtre voilà histoire autre koloba ou soit toko kopesa comme identité qualité oyo grâce Fita lelo azali nango. S'il faut parler de qualité voilà c'est une bonne question. Qualité ya grâce Fita oyo mituna batebele bele baso mituna ba qualité ya grâce Fita eza nini ngana koloba ba qualité ya grâce Fita ezali malamu parce que grâce Fita za nanu ne na lobaki awa fi moko humble ajouaka bien a débrouillaka na ba façon na ye hein soto lobi lelo que grâce à jouaka bien makasi il y aura des gens au baronier mais biso to lobi a jouaka mieux na o apesaka biso donc c'est une actrice oyo a jouaka mieux na o apesaka biso donc c'est une chose à féliciter d'abord et puis soko talier na scène azakaye aza très naturel afokisaka te alukaka te aluka sala babilo monde tobengaka excès des ailes na scène hein olingo osala mo boye olakisa bato ndeko oyebi mingi tandis que okoma te te ngasi apesaka kaka oyo azali en tout cas wana eza na ei na nga eza oyo nga namonaka epai ya grâce Fita en tout cas coup chapeau à Mam Cécile na confiance aussi oyo apesi na grâce Fita en tout cas tokokende na biso milai te na émission ya biso ya lelo oyo tobengi analyse sur tolobaki analyse sur ezalaka analyse moko tosalaka mpona koassure bato makambo tooloba mpona koassure mitema ya bandeko oyo bazalaka désespéré na baactualité bazalaka désespéré na baradio trottoir voilà une analyse oyo ezali ya sur oyo ezoluta na tonton Irano votre tonton des Abakouk oyo azosala de façon ke tozala na kimia tozala pe na kondima ke SB Lobby ekokoma numéro 1 ekokoma na niveau international ndenge tobengaka yango déjà chaîne internationale déjà tomoni pa ya liboso ezosalama na 2026 tokoloba ngo pour ne pas dire pour ne pas oublier trophée tozwaka déjà oyo tomona baziko moir ebandi lelo te ça fait déjà 2 ans passés tomona baziko moir tomona ba fashion week tomona et voilà encore sila bisalu bientôt là zokende défendre biso lisusu na Ghana makambo eza ebele nazalaki désespéré nazalaki na bainquiétude ya koloba sila topase 2 ans mobimba boye kaka na badistraction kaka na bamatière epola tout ça voilà nzambe asali grâce 2026 oyo tozokota malongo ezoya en tout cas ndeko moko oyo azolanda nga nasengi na yo longo na distraction kota na objectivité oyo ozalaka nango mpona kolanda SB en tout cas merci encore une fois à tout le monde et puis na conception oyo basepeli nango bokomela biso bosenga biso baartiste nyonso nous allons pas toujours être interné na SB tokosolola mpona baartiste comédien nyonso tokolobela baartiste comédien nyonso oyo azalaka bien na biso oyo azalaka mpe na bavaleur ya bien oyo mpe azalaka na réputation ya malamu
toza te po tolobela na ba o bazala ba réputation mabete to solo ba artiste o bazala réputation malamu o ba sa musala théâtre bien na ndenge ya bien o pe bazala exemple à suivre. Voilà, to banda ngona ndaku parce que ndenge ba swahili balobaka njo nde kweto na yebite bo excuser ba o ba yebi swahili bien njo nde kweto awa nde pa na biso to banda ngona nu awa. Voilà, donc ndaku na biso nde to banda après na grâce fita lobby déjà bozozwa si tout va bien tozwa bande ko mususu o bakoya tozana bande ko na biso mibali tozana bande ko na biso basi tozolola pona bango. Merci beaucoup ngai na bino tozala toujours scotché branché dans Clé Média Télévision. N'oubliez pas c'est samedi jour J-3 lelo déjà toza mardi jour J-3 donc samedi awa déjà billetterie bandi to luka moyen to somba ba billet na biso entouré kozala bien na baye oyo balingaka SB nga na bino toujours kaka na rendez-vous na Clé Média Télévision. Bye bye. Papa na ngai akitaka salaka pa mimonisaka ye Boma komine lobi modi spelom qui se confie à l'homme ngai na telela moto mokili teo ngai na telela kanzambeo soki na teleli papa lobi pakoki kukufa soki na teleli mama lobi makasi ekosila e soki na teleli baninga suka suka bako desevoir ngai ngayo nakati na libulu nazolelo ngayo natelela kabande ko basundoli ngayo moto na pasi nazolelo ngayo malamu ya Yesu bolingo na ye na motema yango nde likana ngai bilaka na ye na bomoi na ngai epolaka te o moto amokila koki kolaka ngai lobi mpe awangani kumama yawe kumama na yo Flat Hotel lycée c'est la qualité. Flat Hotel lycée c'est la différence. Flat Hotel lycée c'est la supériorité.